Opération Kinbopeto oyo ezali ko bongisa banzela koto soupe ezali ko panza ba famille epesi pasi oyo bozali komona wana ezali avenue 24 novembre vers Lembao so oke lokola ba bumbu ba buki bandaku ya batu oyo ba yiba avenue bozomona avenue vraiment ekomaki mukie bandeko oyo ba bukaki bandaku esili wana te ba buki na ba dépôt na ba shop tout au long ya ba avenue oyo ezo empêcher pona nzela ya leta ekoma mukie bakendaki ti na ba quartier na ba cité ba komaki ba buki na magasin ata otala lokola o ba buki yango ba sili wante ba keti na avenue Oshe voilà yemo Oshe kokoyoka toza na Oshe monso bota la caniveau yango tika nukuna longana caniveau yango pardon bon wana longwa boy vous êtes là pourquoi longwa bango hein. Depuis 6 ans, il y a côté. Bota la caniveau, hein? Bota la caniveau. Bota la caniveau, bota la caniveau, nous sommes. Caniveau, j'ai moi idée. Voilà, on a préféré que Soukawana, la zone sur place, les Cambo Ezali. Motoyo, Aza, il paraîtrait un député. Je pense que les députés pour toujours respecter en Ibeko. Atongi na eli kolo ya caniveau. Et pesi pasi lokolo ba kino bazanga rapima lobate kino oyo alobi. Ndiko zali buyiba ki député. Ayo ba câble ezo ke na nzela Brazzaville. Lelo la commune mutu awa na kati ya mboko. Yaya, eza le souci ya kokamwa te bombe oyo esalaki rage na République démocratique du Congo et katisi frontière tina Afrique du Sud awa. Tala makambo bombe zo sala. Ndimo bomona awa na Afrique du Sud zolema. Abaye bombe wana lati jezi wana ya orange wana. Tande ezokende na ye wana lamuki. Radio collective ya fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. La loi est dure mais c'est la loi. Et pesi pasi bandeko baleli ba famille kabwani dikolo ya opération Kinbopeto oyo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyostu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokolo masolo et pa wapi to yaka ko solo la bandeko. Ndenge bozali komona wana balansaki opération Kinbopeto et pas ya gouverneur Gentini Ngobila ya ville ya Kinshasa yena vice gouverneur na ye Jekoko Mulumba to lakisa kibino kutu ndenge Jekoko a déplacer ki morgue na ye ozela ya Kingabwa pona kaka na ko respecter Kinbopeto kasi alors bien la charité bien ordonnée commence par soi-même ndenge ye moko a délocalisaki morgue na ye déjà cela veut dire que il respecte la loi d'après awa wani komona awa tozali bongo na avenue le 24 novembre côté à Selembao soki ba faire bumbu kuna côté à prison ya Makala otala ndenge ba buki bandaku oyo batu bayiba nzela ya leta tango banda côté ka bandaku batekela ba bandaku na limite moko boye songolo mais mutu soka tali alobi ndako na ngaza mukena pusa tala lokola okutu mosquée ozaka na 24 babuki yango kasi leka moto ezali kokamwa eske babuki boye batiki yango boye to bakosala ndenge nini bayekaka babebisi batiki to ndenge nini ezali kopesa pasi bandeko somona bandeko bavandi libanda wana babuki bandako na bango ezala bandeko mosusu bandako bana batonga na balabala ya leta babuki donc papa ke pai Maman ke pa woni bafandi libanda wana donc esika okende ezate pesi passe to ebité est-ce que oui c'est vrai que ba osala boye pona ko bongisa ville ya Kinshasa bonde bazo kolamba na balabala po ndako ezali soute yango to bande ko loba to ebité oui c'est vrai ba ali ko bongisa Kinshasa la belle ezonga normal mais est-ce que et kozala la répercussion te na mandat ya chef de l'État ozali pe na année électorale to yebite basuka ki wante awa bozomona awa ezali na Oshwe avenue Oshwe na Matongi ota Victoire wana ndeko oyo atongi immeuble na bozomona immeuble kitoko ka niveau na se
Ça veut dire que ayibi pena balabala ya l'état donc na caniveau et koti na kati ya ndako na yenda ko étage balobi na kwango il paraît eza ya député bozo mona caniveau hein na ebité bato o baza censé ya koto samibeko bangonde ba osala ba désordre ya on ne sait pas. Bon, est-ce que il faudra condamner Jekoko Mulumba yena gouverneur na ye titulaire na ye Gentili Ngobila, ça on ne sait pas. Ezo pesa passe ya kosakala te makambo ya boye to ebite to kosuka na ngonde nini obo mesano Jekoko soki aye esika azanga kamaloba te azwa kamaloba po atadisa bakambali ko satala ko aba kanifo oyo na balabala ndeko bla te dal na ye na balabala ya leta soko siko etondi ekosala mandenge nini ndeko ote dal pembeni pena na do yo pena terrasse talanda ko kitoko boye terrasse l'équidat na presque na belé à l'état Jekoko a laissé le commun la loi est dit sur la loi eza mawa toko bunda timbo ko fe bonga amour volonté na discipline kini bopeto c'est bon ko buka ko bon pona ko bon samboka kasi bande comme suba kinyo balobi gouverneur na vice gouverneur ba signala ki ata bango te fala ki ata ba avertir bango ke toko ya jobe ko buka poto bi misata biloko muke muke lokola ba bisiko oyo ba bi pare ba biloko sai na kati donc ba musuba misala e kufi ba famille e panzani tala ba gaza ki to ba buika ka boy ba kinwa ba lelisi lokolo yo ka bango Jekoko azali boyiba ki député ayo ba câble ezo ke na ngonzela Brazzaville lelo na commune mutu awa na kati ya mboko rien eloko moko te mama kaka nengo brisque kaka nengo na tala muyiba Jekoko lelo na alunga akomi gouverneur yebta ki député azo yiba ba câble awa longola na 2006 awa ayo sabilo oyo nasika la mukonzi na wana voter la mboko mukonzi azate likambu ya bombe oyo ebesa ki ça fait couler beaucoup d'encre dans la République démocratique du Congo. Merci na longoni à peine ba kondia Congo pour aller kolonga malembe bombe c'est presque fini mais to kamwe to kate lokola bombe et zali kaka bongo na République démocratique du Congo non awa to zali bongo na Afrique du Sud et sika babenga yango super bête et zali lokola est-ce que ba bettra ba Paris foot hein voilà ba Paris foot ndeko oyo sud-africain ye wana combinaison auti kauna ye me ye wana ngabeta maba jeno ya bale degré Amélie Bombe omoni ye wana azo kotala papier na ye atali papier na ye est-ce que robeta ba numéro nini ali Bombe zuye bomoni ndenge zuye ememi na mouvement akei oyo zali pena na yebito benga yango ni ba comprimer ma be ya kosakana tala ndeko akei atelemi azaya kolala na yebite ya Bombe il faut faire ça ya hotelema déséquilibre etala et puis okoya te hein tala yo apena lali na pepele ya beti ba bombe na ye bombe yango eutaka wapi ba nani nde basala ka yango oyo ezali poisson retardé pona ba tala pena mutuna komi akei pena l'aise lali na l'aise tala mais ba ko ya raté nini qu'est-ce qui fait est-ce que bombe ta basala yango ba lexa ba emana makoloto nini ta mutumina lali debout akei azolo tape ndoto hein mokoye bate akei na ye pena boyi papa mama tote ya bana benda bana matoi mwana ta kola zali mwana talaka cell phone ya mwana surveillaka mwana soki omoni mwana mwa comportement mike keba peut-être bali comme la bombe mwana za su mwana ete ya bino ezalaki mokolo ya le 14 février 2023 jour à Saint-Valentin kasi la diaspora congolaise en Afrique du Sud ba préféré ko lexa fête na bango à Saint-Valentin na concertation oyo salamaki entre CENI na partie prenante pour un processus électoral ya maponono surtout que Afrique du Sud ezali parmi les pays diaspora oyo bako voter côté ya CENI yemoko président ya CENI mwana mboka azalaki wana Denis Kadima côté ya ba partie prenante to mona ki ba représenter ba parti politique bazalaki ebele mingi pe to mona ki bandeko ya parti progressiste oya Sami Badibanga mwana mboka oyo azalaki représenter par président ya Afrique australe mwana mboka Lambert Lokoro yena secrétaire exécutif fédéral ya Afrique du Sud na ye mwana mboka Twala bazanga ki maloba ya koloba te to mona ki pe ba président ya ba communauté congolaise bazaki de partout bazaki wana pona kokuta na président Denis kotuna ye mituna boni ba diaspora ebele o bazali awa ba ina situation moko surtout Afrique du Sud ya baslam sika ba ko voter te et c'est la question réponse président Denis Kadima a répondu à la question surtout wana yoka mo extrait comment est-ce que batuna ki mituna ici en Afrique du Sud nous avons peu de réfugiés politiques. La majorité
toya COP en Boga, nous en avons besoin de réfugiés politiques. S'il faut commencer à nous refuser le droit de voter, c'est injuste. La communauté qui est restée attend que nous puissions leur dire si les réfugiés vont voter ou pas. La vérité est que même si je devais utiliser ma sensibilité par rapport au requérant, à l'électorat président d'Afrique du Sud, un seul Congolais peut aller au tribunal et on va tout balayer. La loi, malheureusement, est dure, mais c'est la loi. Parce que si aujourd'hui la CENI commence à déroger, nous allons perdre notre crédibilité. Si vous voulez que les Congolais amènent aussi un quelconque visa, même les asylums politiques reconnus ici en Afrique du Sud, et ces visas-là les permettent de circuler librement, ils sont réguliers avec ces visas-là. On ne voit pas pourquoi la CENI doit s'ériger comme s'il était le ministère des Affaires étrangères ici. Je viens ici représenter les progressistes RD. Je suis président de l'Afrique australienne. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop,
ya biso moko. Little People Shop ya bana mboka. Baba